MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balingami, ezalinga wabino na lisusu mbote. Nasala hier vidéo moko sur dossier ya Sertrina Wezolo Bissatoile. Mais on a maman le bagité faut des temps. Et bandeko babisinga mère au lobby pour Natina Trina. Bon pour la bandeko misusu. Parce que vas effectivement vas bon pour na Joël Tumba. Joël Tumba, je crois que c'était pas la semaine passée mais l'autre semaine. Une sœur américaine au flashing à l'issue. Moi je crois que certainement Zambé a besoin il y a ce moment moi sur eux. Et dans le ban Joël Boebo avant le ban Joël pour na battre oyo peut-être besoin compatir par rapport à la réalité. O tozo bika na ba église, oui c'est vrai. Et mais ba kolo makambo pesi eza na bana basi ebele oyo baza victime pour na monde ba dobela ba commentaire bazolo ba que non baza ba innocente té ou encore baza ba inconsciente té baza ba victime té baza mikolo ba bazo sala. Et beaucoup ça na moi raison pour na ba mikolo, mais sachez qu'il y a aussi des enfants au baza manipulé ba misusu lelo ba ko mikolo bazala hier manipulé bazala ba victime et tilelo bref bandeko pona kende gauche droite té et dans le bana Joël boy ya moi si âge moi si azala na âge robala moi ça azala na âge robota moi ça azala na âge rosepela moi na mbali tozala ndenge mokote na mambutu moi ça azala toujours perdante mobala rosaka na sakanya s'embrouiller à se ressaisir na 60 ans a obala robota mais c'est pas le cas pour la femme. Moi c'est na 45 ans je ménopause il y a les autres qui par souter misusu avant même 40 ans aux ménopause donc na vie il faut mailler aussi au colo aux alamons na mokelobi les locaux mokolo les locaux na conscience. Et là, on est dans le certainement, tout n'a pas mis le bel mais les camounini, moi, je suis de la benzanini. Ok, je vais vous expliquer. Avant d'expliquer, dans le banana, frère Mike Kalambaye, boy. Frère Mike Kalambaye, aux années, on a bis au linga au mingi. Ouais, qui aime bien, châtie bien. Peut-être un moment, babora dire, que non, on est des jaloux, et ou encore méchanceté, mauvaise foi, et on te dit, non, tout le baranatina. Sur les camboisés, tu es au baté. Moi personnellement, ok? Dans le bon frère Mike Kalambaye, frère Mike, Joël a moi si kitoko, Joël a présentable, Joël sera télémi ou télémi, en tout cas couple kitoko, donc on l'a bien anzate, ok? Et puis à mon anzamo na malam, à mon anzamo si malam, libala on zambe a contacta topandi maka, eza libala coutumier, ce que bali moi si coutumièrement na miso nzambe obalani et misusu wana ezaka peut-être ba complément doit compléter psycho soki déjà famille ya Joël yo pesa bilembo par rapport oui maman nazoloba pona nini te ko valoriser la pauvre ko la kisana mokili ko ndimisa mokili non azala mwasi na yo et nazo comprendre certainement peut-être bolingo et ezate ou encore olinga qui est tepo azala mwasi na yo ya on a ebisa bandeko mobali sur alingi yo po bozala zala kaka et non po balolobi to pona bolingo ya ki mwasi na mobali et ezamo pasi à to boteli bana un jour et aussi là ou carrément au souffrir vino mobimba mais par contre moi si c'est pas le cas. Basi na mbali tozande mo tena bona kota kuna certainement pas de bomi tout na bomi lobela mais azolo banini. OK, je vais vous expliquer. Joël azala moi c'est frère Mike, OK? Famille et ebi, famille et valida a futa bikila.
Pourquoi? Parce qu'il y a des flora cahier. Et tant famille à prendre, à une choité. Et pas dans balouba. Et l'eau qu'on a sur les salimi déjà. Donc, moi, si na yo. Alors, et 2 ans passés, dans le clan, changé ici. 2 ans passés, tant on peignait la bande qui coloba, mambo banana, et bani bamona ya banate. Je crois que vous avez se rappeler. Et indara awa, dans les réseaux sociaux, et qui est zongi. Ndeko moi si moko, abenga moko ba youtubeur, pour nous ça pardon et bomba ngai. Par rapport à au bozolo ba pour ndeko Mike, ezo sa biso pasi. Biso toza batu ya kati. Mais papa na biso ayo karaté. Tozo rote ya tozo pek tozo esenga na tozo bisa abala. Na penel basi bakabwana. Abala ta Joel wana alingite. Abala ta fiyo atalela ke bana wana alingite. Kombo fiyo mona nso ekimengai. Tozo ebite aligné nini mais ko tout na yeme bala alinko balate. Yemu tabeta lisolo Joel, la pauvre dame. Ayaki koloba mona ndenga mabete. Topo aya ko sambwisa non atalisaka batuke par rapport à mambo bat bazoloba ba vérité mususu rozala ndenge nini. Malheureusement moi si wana na yokela ye mawana ebite esukela ndenge nini asenga ba bomba ye anonymat komba kon le bazar mitema bandoki ba balança ba enregistrer premièrement et puis ba balança voice na ba te belé to yokango awa to salela ngo ba émission apena salela ngo émission donc likambo nazo lo bato lisolo nazo beta ngati mutneno na réseaux sociaux ici et beta lisolo ngo eza nini lisolo ngo eza boy bandeko ai fona charger chombo. Les amis, désolé, certainement vous remarquez changement. Nazali loba fallait na poser vidéo. Na longo bisika nazali j'étais au travail na zongi ndako. Na bana obeta lisolo ya ndeko mwasi wa meka ko expliquer problème ya Joel. Tumba comment est-ce que aya Kinshasa to pas adhérer groupe ya frère Mike. Je crois biso tout to bineni Joel a adhérer groupe ya frère Mike. Car ningi to yebeli ninga confirmer effectivement ezaki bon na lisolo ne pas beta ki bongo. Ni le cas qui après. Joël n'avait que 16 ans, la pauvre, orpheline de père et de mère. Quand le frère Marc a tourné à Lubumbashi, il a apprécié à la fille, il a eu a permission, a joyé encadré à Bokolai. Il a eu une relation avec la famille, la famille Ndima, coupé sa moine na bango ndengwana, certainement, baïbana kala, topé bazina barela, ou bien, il a évité Zaïka Poisa Star, parce qu'il y a un olingate. On ne sait jamais, non pas parce que amutu mabe tout kanisile mabe mukilela mambo bele bandima mwana kenda tanga zu mwana abetu tout lisolo que la fille a réglé na nzela mbala na liboso mona ba période elle n'avait que 16 ans et aiba quitté zanini ba sala ndenge nini c'est comme ça tanga tuni ba tantino bazaki ensemble ne ba expliquer ote comme moi si ozama ba pesa ba bande génique machin tout ça. Nandinga Kenda, vende pas frère. Je parle d'une fille de 16 ans, s'il vous plaît. Une mineure. Elle ne vende pas les frères. Pandeko. Ni abando vende pas ndeko. Tata vende toto la mwana. Chubaka mwana. Chubaka mwana. Chubaka mwana. Chubaka mwana. Pasie. Mawa. Mawa. Mawa nakata lisolo ndambo nane komaka tamba bala peniel bazovana ndako moko peniel a découvrir que abimana mbal nae la fille était grosse ba beta mwana batu yena mbanda nae moko donc moi si yande koya Mike je crois son abosanité selon cette sœur qui expliquait Kuba et Soukana te baina olongoli ses amis et bref famille tant ba aprena ki ba mamboana je sais pas ezaki avant et indana penel ou bien après avant pardon et ou bien après voilà des salariés que les frères devaient payer ba amende selon tribu Luba
Donc c'est comme si elle avant. Bah Amanda Foutara on dirait elle déjà avant. Donc la fille vivait là comme sa femme. Mais bango ba bombara siko eloko ango. Malheureusement Penel temps a apprendre que j'ai mon ambal nae. Ya on moni temps habiter lisolo na batobele bandima ete ba finga e mezama ambo solo. La famille là c'est lisolo bandeko balongolisa mwana batuzemi. Babeta inkuba toyebi Penel la beta lisolo wana me bato baboya rondima balobaki no azokosa. Quelque temps après tu vas comprendre que non mambo Penel la loba nyonso to pe mambo Penel banda ko loba banda ko kosa te. Alors koleka 3 ans passés plus ou moins makele le mot les cas les réseaux sociaux période ba mambo ba majabu. Bon voilà mon temps ba mambo zawa dingindaka je crois c'est le 3 ans non temps ba mambo ya zawa dingindaka au frère Michael Amba ya sala crise na Canada ba période où on a juste après mambo wana dossier moko bimara ya Jaël ya Joël pardon Tomba ndeko mo pa moi si na TikTok abato beli ba ebi alobela ngo sela ngo émission na ba bato misusu na TikTok na YouTube partout kenini ono bazolinga bazongisa Joël ba pese $10,000 bazongisa et pas na bango to pe na Lubumbashi place à Ota nini ote ndenga zana kutu bazimba longolisa ye esala ye bakate ba trompe wana eza to yoka ka nazo confirmer te nazo affirmer te mais to ça l'analyse par rapport ya auto yoka balongolisa ye bakate ba trompe esala ke moyen de quoi bota susu ezate sko eloko wana ezo ko pousser ngana réfléchir moi ebele. Normalement si la fille était sage ndenge basi bafutela ye bikila selon tribu na bango aza mwasi ya Mike so inga nazaki ye nde na koma na bana ta 5 motuneza pourquoi la fille azobota te to abota raté est-ce que mambo ya ba trompe wana masolo ya trompe wana boye ezalaka ya solo te parce que lisolo na betele bino eza ndengwana nga na benga ndeko moko musicien pona ko tuna likambu ya dossier ya Joël a confirmant que effectivement balaime ya minimisaki yango alobi non te zena kama mambo famille c'est juste que suka ina famille ngalobi meka silibala yango wana te so esuka na nouveau famille libala yango wana libala yango wana au fait eza information lokuta te ndeko mwasi wana aza penza ya cuisine interne ya frère na biso MK nde abeta lisolo wana même makambo oyo ya bakata ba trompe na ndimite ya betango oyo eza ndenge toyoka na réseaux sociaux sikonga na osala analyse comment a-t-il lelo ndeko ana mwana te ça fait combien d'années qu'elle est auprès de Mike na ndenge ba futa ba mande machin mawa so pe zemi openela yeno luke kolongolise yango nde muto créer ba problème to éviter parce que na logique fala azayi mutu fala ka bota déjà ba abota bana na ye soki ke libala ngo eza nango te to pe mobala lingi ete pourquoi azolekisa ngonga pourquoi azolekisa ngonga parce que na logique s'il faut tourner page à la vie na ye arovanda kaka pembe na Mike te par rapport ya lisolo na beti surtout le plutôt réfléchir le rôle à bateau continuer on va na pembe na Mike pour kalamba ete ou carrément bolingo to pe les balles continuer siko soki azobota te dossier que mamba ba tromper mamba solo et ya maona ya pas c'est que Mike alinko valoriser ete donc mokile ebite ke ya za mwasi Mike et Mike ne veut pas eloko wana pe mokile bango parce que pona ye azo compter le rôle à mwasi na ete de s'il faut le loi bala peut-être mwasi mususu et si tel est le cas c'est clair que c'est une méchanceté il y a makasi il y a rosaranate et Babylone on est à baboye ba vie na bino bo aussi rosala malam les apparences sont trompeuses tolula to convier na musika to beta maboko mais nzambo ka wa kila likolo na se te
nyonso tosala tofuta ngona mokili ya bato. Nyonso tosala tofuta ngona mokili ya bato. Parce que na logique, après départ à Peniel, frère Mike, fallait valoriser moi na wana. Au confirmer na mokili ke moi si na yo. Et surtout sur les cambo ba betara ba trompone mamba solo. Ah na ebité, na ebité. Donc vie à moto baby quoi. Et vie à moto baby donc ce qui veut dire robot tate. Nzamba songa biso. Parce que babilo on était ba boye. Toro lo bate mamba bato. Mais quand c'est tant que le bandé, tu peux savoir ton chemin et la comprendre que tu le rôle à Joël, tu dois faire une décision à vie na yo maman. Ou à ce moment la moquette, tu avais 16 ans, na tawana, les lois à ce moment la moquette. Au connaît au vent d'aningona, on demi fin aussi la bongo. Conseils à la reprendre ou à laisser. Mais j'espère que bandeko oyo, pour la vidéo oyo, pour comprendre tout peu beaucoup mais si qu'on a nazali. Une fille de 16 ans mineure. Na tonton moko il y a plus de 30 ans d'âge. Donc c'est clair que ça viole. Il y a au sang beza wanate. Il y a au sang beza te. Moi na ya bato moke. Et na place pour bala moi nango, ou la que ça moki mo mbage no moi si na yo rien. Parce que ama bete hein. Ama bete. Ape bizali le malamu. Et ama waya pasi. Et nde bizali ya bas pasteur na bino yango yo. Et du coup toi na doit relobate. En tout cas, na ebité nzamba songa biso. Nzambe asonga biso na bandeli. Bino ba passer beaucoup a bizarre na bana ya bato. Beaucoup profita kana ba faiblesse ya bana. Na moni bato mo ba komi na ba commentaire wana isa faiblesse mo te za wana. Ba bana mikete. Si on est li solo ya mwana bato ya muke ya 16 ans. Bon benga ngope isa faiblesse te aza mwana mukete. Parce que na loi isa viola ndeko faut ko taboloko. Na loi. So ba ki na on a loi, il faut battre en prison. C'est ça les hommes. Mais que le Seigneur vous pardonne. Nzamba songa biso. Donc en fait c'est ça. Et bande o balobi na nga maman olobeli pona Trina. Bon pona Joël. Le solo Joël yangoyo. Si lelo azo continuer pour évoluer na coupe Mike Kalamba. Si comme tout les allez vie na e kosuka ka bongo. Décision à vie na e. Ezara na maboko na ye moko hein. Donc na bandeli moi ça dans âge ya robota, ya robala, ya robota. Moi ça dans net mobilité. Tous la ndenge moko te. Je sais pas ma sœur bisiko zali sozo kanisa nini. Bolingongo ezala en cachette. Basala ba cadeau ba voiture. OK. So bo monique aux à l'aise ndengwana, y a pas de souci. Y a pas de souci. Mais ce qui est vrai, les lois sont Mike Abali, tout le monde condamné était hein. Ouais parce que tu es biqué à balater. Bah tu vas biqué à balater. Y a pas de biqué à balater. À part 2-3 personnes, au bah biqué peut-être à PC là yo, à foutre là au bah amende, bah PC yo y a na famille là yo. Les dieux des orphelins, kota maramba bana na yo. Bazangi muta kolobela bomber obundela bango mukila bato pasie bote bato sango malamu lelo banzambe wow lola on to côté longa boy kobanga nzambe sunga biso pardon. Mokili yo na monité natangi na histoire ya monde na monité naluki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui encore la yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu
me moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele enyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe Artamon, tu m'as rendu invincible. Aliwana yoto komine la santu. Lise kwana yoto komine balongi. Zambe na ngoya, olatike mo vanzina mo. Zalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mes peurs sont dans ces métamorphosés osimingo sambwe maladie na miso olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Tango akofi badepsine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona koyeba sele mpo na nga na yo jésus de Nazareth.